Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, la bino nyonso bolula kolanda journal ya pepe pour la peuple mbote. La bino bisika nyonso tu bozo mina lombango to fongoli ya lundi 2 octobre pour la kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné la première dame Denise Nekero Tshisekedi bakomaki na butu ya dimanche 1er octobre na ville ya Lubumbashi kuna na province ya Okatanga héritier mapinde miazaki simasima na compte ya Info Lingala. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, bakita kibongo mokolo ya dimanche 1er octobre na ville ya Lubumbashi, chef lié ya province ya Okatanga, epai wapi bakomaki na butu na aéroport ya Luano, bayambamaki na ba officiel ya ndenge na ndenge entre autres, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, gouverneur Jacques Kabula Katwe, et Longona batu ya ndenge na ndenge bazalaki wana na pied ya avion pour accueillir couple présidentiel. Bongo na Simawana Bosimba ke chef de l'État a se dirigé qui et pas wapiye azali kovanda full bayaki ebele pour ko saluer. Bosimba ke présence ya chef de l'État na ville ya Lubumbashi mingi penza na province ya Okatanga ezali pour ko inaugurer biloko ya ndenge na ndenge. Mokolo ya lundi déjà chef de l'État a co-présidé cérémonie officielle ya lancement ya travaux ya construction ya route Kasomeno Kasenga Chalui. Durant ce jour na province cripifère, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré pe ba ouvrage ya ndenge na ndenge oyo etongami déjà na province ya Okatanga bisika na bisika. Ce jour ya chef de l'État ezali vraiment significatif pour na inaugurer biloko oyo etongami pour l'intérêt ya bana ya province ya Okatanga en particulier pe nyonso ya RDC en général. Président ya parti politique Nouvelle Élan Adolphe Muzitu azalaki réussi week-end eleki na bureau ya réception pe ya traitement ya candidature pour la élection présidentielle wapi epai a déposé ki dossier na pour la magistrature suprême na décembre 2023 Stéphane Skande héritier Mapindem.
Président y a parti politique, nouvel élan, Adolphe Muzitu, Ayamba Makina début et après-midi, y a mon collègue dimanche, 1er octobre, y a bureau, y a réception, y a traitement, y a la candidature. Pour une élection présidentielle, Oyo ezwami na siège ya centrale électorale na commune ya Gombe et pa wapi ayaki pour na ko déposer dossier na ye enfin aiba na ko briguer magistrature suprême na décembre 2023 après ko sala acte ya candidature pe ko remplir ba critères nyonso rapporteur ya centrale électorale Patricien C ya Mulela Oyo ayambaki na boye na ye akambaki par la suite epai ya président ya Seni Denis Kadima Kazadi elongo na ye basololaki lokola oyo nyonso balekaki liboso na ye bosimbaki président ya nouvel élan Oyo azali 6e postulant na présidentielle na République démocratique du Congo pour na oyo etali l'élection ya décembre 2023 na sima ya Augustin Matata Ponyo, Constant Mutamba, Rajabo Tebabo, Rex Kazadi pe Frank Liongo na suka ya masolo oyo abetaki elongo na numéro 1 ya centrale électorale liboso ya bapanzi sango Adolphe Muzitu alobaki ba motivation alobi azali bongo ko s'engager pour na komema RDC na voie ya reconstruction pe ya développement ba motivation na ye ezali bongo ko libérer Congo sur le plan politique, diplomatique, économique et social, c'est-à-dire aye bana ko engager Congo na voie ya reconstruction pe na développement na ye na tina wana ba congolais ba ye bana ko vivre normalement ba ye bana ko bénéficier na ba richesse oyo nyonso eza na mboka na bango na question ya koyeba soki azali pour na candidature unique ya opposition président ya nouvel élan a se montra qui réservé pe atalisi ke na stade oyo amoni ndenge makambo ezali nano kotambola boye soki bakoki koyokana na sima ye azali tenté ya komona ke ekozala bongo difficile ye azali ko déployer programme na ye en tant que candidat président de la République ye azalaki bongo élu lokola président ya parti politique na ye na tina wana bientôt bakokene na université ya parti pour na ko synthétiser offre politique pe ko discuter elongo na ba camarades ba candidats députés pour que ba ye bana kozana na programme moko ya gouvernement na tina ya kotambusa makambo nyonso na ndenge ya malamu ba programme mibale kosala objet ya synthèse à partir ya moment oyo bango bakobanda kotala na classe politique eloko nini ezali lokola vision pe eloko nini ezali lokola ba différents programmes pour na kotala tala ndenge nini bakoki kosala synthèse na yango soki ekozala possible. Présidente de la parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo, Marie-José Ifoku à 5-5 week-end et l'équipe à pasteur peut balanzambe ya église ya réveil kuna na Tchangu pour la koyebisa bango que azali candidate na présidentielle na ba élection ya décembre 2023. Fabrice Lundo, Stéphane Skande, héritier Mapindem. Nyonso ebandaki une exhortation wapi pai moko ya ba pasteur azwaki maloba pour na kotalisa ba pasteur différence ezali entre trône et autel selon livre ya Zacharie chapitre 6 verset 12 tina 13 souci na ye ezalaki alongola kati ba pasteur lukuta oyo evanda na mituna bango pour na koloba ke politique ezali satanique atalisaki na ba pasteur que soki ba juste ba ko se multiplier mboka ekozala na kimia maloba epesamaki na servante de Dieu présidente ya parti politique ANC pour na ko expliquer vision na ye ya combolisation ezwaki maloba Marie-José Ifoku a se présentaki nanu lokola servante de Dieu et acteur politique à salaki témoignage na ye ndenge nini azwaki appel ya Seigneur depuis âge ya 17 ans apesaki 7 points oyo ezali kosala vision ya combolisation rupture du système de la prédation par la combolisation pour la RDC alobelaki renaissance ndenge nini RDC et botamaki depuis le 1er juillet 1885 na conférence ya Berlin présidente ya ANC alamusaki basali ya Nzambe pona koloba na bango RDC et si tozwa nature ya sika tozalaka indépendant abetaki sete pona koloba ke RDC ekotikala kokabwana soki mokete kaka ndenge Bible elobela nouvelle alliance ndenge wana nde esengeli toyeba date ya le 1er juillet 1885 na occasion oyo nde ayebisaki na ba pasteur ya Angelique azali candidate na présidentielle na élection ya décembre 2023 ezalaki esengo pona ba pasteur nyonso ya Tchangu ndenge apôtre Henri Toko alobaki na micro ya Info Lingala. De maman zo expliquer kaka ke azoko conscientiser biso bana nzambe basala nzambe nous devons être équilibrés.
C'est-à-dire que pendant que tout semble là, mais tu peux oublier aussi l'autre côté de la politique. Ceux qui ma politique, mais politique qui m'a vu partout. Akitaki lisusu na masina quartier 3 wapi pai ba mama femme pasteur bayambaki kitoko na kotandela ye maputa lokola Yesu na Jérusalem ezalaki na même message rupture ya système ya prédation par la combolisation awa na masina Marie-José Ifoku atalisaki ba pasteur que système ya prédation ezali kaka ko continuer Congo ezana besoin ya batu oyo ba ko travailler pour na compte ya population balongwa na misère journée très chargée pour na candidate ya 2018 awa tozana kinkole précisément na commune ya Nsele ba pasteur ba utaki Maluku Kikimi Badara Plaza Mangengenge pe Marie-José Ifoku na casquette na ya servante de Dieu apesaki verset ya Genèse 11 pour na ko beta lisolo ya tour de Babel alobelaki succès oyo bana ya Nzambe ba koki kozwa soki bazali bomoko azangaki te ko présenter vision na ye wapi pai bisika nyonso alekaki apesaki ba pasteur kombo oyo pona ye ezali symbole ya nettoyage personnel moko ya 7 points ya combolisation ya kosimba ezali ke Marie-José Ifoku ayebisi basali na Nzambe ke azongeli lisusu course ya 2018 na présidentielle. Président interfédéral ya mec Kinshasa mwana mboka Christian Mutela Mayele a kitaki weekend eleki na commune ya Bumbu po na ko redynamiser ba base na ye héritier mapindemi iganting ba pesi bino ba détail. Président interfédéral, ya mouvement humaniste de l'éveil de conscience, mec na mukuse, mwana mboka, Christian Mutela Mayele, azali kola la pongi soki mokete, bosimba ke weekend eleki, akitaki na commune ya Bumbu, objectif ezalaki kaka ko redynamiser ba base na ye, mwana mboka, Christian Mutela Mayele, oyo bazali kobenga, bongo ekuba, ayaki wana, pona kosolola, elongo na ba base, botala ndenge ayambamaki, tango azali kokota na salle ezalaki esengo makasi pona bana ya commune ya Bumbu. Bosimba ke Christian Mutela Mayele bongo ekuba moto atondela ba projet kitoko pona développement ya district ya Funa azwaki maloba atalisaki bango polele ke ye azali candidat pona élection ya décembre 2023 mingi penza na députation nationale pona district ya Funa abetelaki bango masolo ebele par rapport ya ba projet kitoko pe ya malonga oyo ye azana yango pona développement ya district ya Funa en particulier pe ya RDC Mobimba en général. Bosimba ke Christian Mutela Mayele azalaki pe accompagné na premier suppléant na ye mwana mboka Jacques Moudipanu. Bosimba ke na sima ya exposé très riche ya mwana mboka Christian Mutela Mayele ba base na ya commune ya Bumbu bazangaki te kotuna mituna ya ndenge na ndenge pe bazwaki explication esengeli na monoko ya Christian Mutela Mayele bongo ekuba bango nyonso basepelaki makasi na ba projet ya kitoko pe ya développement oyo Christian Mutela Mayele azana yango na suka ya nyonso Jacques Moudipanu oyo azali premier suppléant ya Christian Mutela Mayele apesaki explication par rapport ya descente na bango na commune ya Bumbu. Cadre ya ko redynamiser base pour na kolengela élection ezali koya déjà dans les mois prochains. Donc ezali kozeri moral pour na kotalisa ba na Bumbu ke iyo tozali ensemble du fait que tozali na to postuler na kati ya Funa. Donc c'est dans ce sens que nous sommes descendus pour la base pour l'indisa bango ko pesa bango espoir que tozali tozala bango pe tokozala bango le quoi tozala bango avant pendant mais également après ba élection tozala kaka elongo voilà. Mwana mboka Emmanuel Mwalangani Mayemba akitaki weekend eleki na église Arche de l'Alliance de l'Éternel kuna la commune ya Mankala pe akitaki lisusu na pomo pulu pona kotala eta na yango igantingi héritier mapinde mbapesi bino ba détail. Weekend ezalaki très chargé pour na mwana mboka Emmanuel Mwanangani Mayemba oyo azali kokamba Asbel les amis de Mwanangani Mayemba AMM na mokuse abandaki na église Arche de l'Alliance de l'Éternel kuna na commune ya Makala epai wapi lokola mo Kristo malamu akendaki kosambela église ezwami na quartier Kisantu nyonso elekaki kitoko ayambamaki epai ya révérend Wazungu Daniel oyo asepelaki mingi na boyei ya
mwana mboka Emmanuel Mayemba mwanangani oyo akitaki wana pona kosambela lokola mo Kristo malamu ba fidèle nyonso ya Arche de l'Alliance de l'Éternel batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te boyi na suka ya culte yemoko Emmanuel mwanangani Mayemba oyo akumbi mokumba ya komini ya Makala apesaki ba mama maputa pona kosepelisa bango geste symbolique oyo epesaki ba mama esengo na ndenge ya kosakana te ndenge bango moko batalisi li monangani aye asipeni makasi na pesi ndambe merci na pesi mutu oyo apesi lipamboli na pesi kaka merci. Emmanuel mwanangani Mayemba asukaki wana te akendaki ti na pont Mompulu toujours na commune ya Makala epai wapi eta oyo ya pont ezali vraiment malamu te kuna azalaki accompagné na candidat na députation nationale pour na district ya Funa mwana mboka Oscar Kalonji ye azwami pe na même parti politique Rassemblement des démocrates tshisekedistes ya autorité morale Sylvain Mutombo Bosimbake Emmanuel mwanangani Mayemba yende azali candidat pour na élection na députation provinciale pour na compte ya commune ya Makala sur place batalaki eta ya pont population azangaki pete kotalisa esengo na ye par rapport ya descente ya Emmanuel mwanangani Mayemba kuna si kokoma alfo babwaka mabele evimba ezwa mesi ya pora wa tikuna kuna pe babwaka mabele evani esu mabele tikuna apo baluki bato basaka équipe ko esa bakamusala sanongo pata ndongo moi bato ateleme bela eza bato akotaka mai na bakotaka mai te baluki équipe wana baluki outillage bakobanda kosaka kirage chaque fois Bosimbake Emmanuel mwanangani Mayemba azali kotambola tango nyonso souci na ye ezali développement ya commune ya Makala ayeba vraiment ba préoccupation na bango nyonso ti na source boyi tango akozala molobeli na bango akobosa na eloko moko te. Emmanuel mwanangani Mayemba kendese liboso Makala mobimba bazali kotalela yo. Joseph Kike, la président ONG Omes Nana a tindaki ba représentant na ye na quartier Kumbu kuna na commune ya Kisenso pona kosolola na babase na ye avant akita kuna Christian Kiangebeni héritier Mapindem. Président ya ONG Omes Nana mwana mboka Joseph Kinkela meka okangama azalaki empêché week-end eleki atindaki délégation moko ya kafu na quartier Kumbu na commune ya Kisenso po bayeba na kobeta masolo elongo na base na ye na quartier oyo Bosimbake délégation ya mwana mboka Joseph Kinkela meka okangama bayambamaki na ndenge ya kitoko kuna na quartier Kumbu epai wapi union des ressortissants de Kisenso ireki na mokuse bango nde bayambaki bango na mbala moko papa Charles Kisolokele azwaki maloba po na koswete boye ibolamu epai ya délégation ya mwana mboka Joseph Kinkela oyo azali kokamba ONG Omes Nana azali pe cadre na parti politique babengi CDR ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa Mabeki Maswa Simon Mwanda oyo azali coordonnateur ya ONG Omes Nana yepe azwaki maloba pour na ko expliquer tuna ya descente na bango alobelaki ba Angers de l'air pe atalisaki bango ke Joseph Kinkela meka okangama azali candidat na élection mingi penza na députation provinciale pour na commune ya Kisenso. Bosimbake Giscard moko ya bakadre ya CDR yepe azwaki maloba pona kotalisa mosala autorité morale Jean-Lucien Boussa azali kosala pendengeni ni CDR ezwami na kati ya union sacrée epai wapi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende azali candidat na bango pona élection na décembre 2023 na suka ya nyonso quelques membres ya base ya mwana mboka Joseph Kinkela meka okangama batalisaki esengo na bango. Merci nan pona bolingo atalisi biso nanu tomona yete azosunga biso tozotoka bamai nanu tomoni mutu ango te me tozomela mai et tomoni pe atindeli biso pe mwa eloko tolia nzambe amona ye bolingo oyo azotalisa biso et continuer et sukate en tout cas to peso merci papa ya maboko penza to simbio ndenge to simba papa Simo Kimbangu yo to simbio na maboko papa okokende liboso makambo ebele ya kosala ezali opesi biso mai tomoni yo te opesi biso baba tomoni yo te mais tomoni batuna oyo kopesa biso fufu to lia lelo papa esuki bongo te yango te mutu kosala
ke po yo leka mais to simbio na mutema na biso ba mama en tout cas toko boa ki sa yete elike ezali bon simba ke descente ya délégation ya Joseph Kinkela mingi penza na kati ya ONG Omes Nana kuna na quartier Kumbo na commune ya Kisenso ezalaki mingi pona koyeba ba préoccupation na bango kotala tala eloko nini ezali kotungisa bana quartier Kumbo na commune ya Kisenso avant yemoko Joseph Kinkela meka okangama akita kuna ekozala grave. La couleur enseignement Bosimba que syndicat des administratifs et enseignants du Congo SIADEC na mokuse basalaki point de presse moko weekend eleki epa yuapi batanga ki pétition pour na sauver enseignement. Nathalie Kaila Iganti. Pas membre ya syndicat et administration et enseignement du Congo SIADEC na mokuse ba inspecteur pe ba agent et administration centrale et inspection et enseignement ba province éducationnelle bango ba signé qui pétition pour na sauver inspection générale et enseignement na maximisation politique ba exiger rupture ya contrat o ezali na contour moko flou pe inconnu na ba agence privée zayon Scolap basengi teni ya ba état généraux ya ba inspecteur général ya enseignement bazali lisusu kosenga réhabilitation ya ba mission initiale pe légale yango wana bakomi pe lisusu kokota même na makambo ya examen d'état oyo tozali kobenga Zion wana agence wana azali kosala mosala ya ko corriger ya ko recruter même ba agent na ye pe kosala mosala ya publication ya ngwana tomoni nyamu ekoti mingi na kati ya mosala ya examen d'état ngo biso SIADEC to sengi boye agence mibale oyo ezali wana na kati Zion na Scolap et libérer ba bâtiment ya inspection générale ekende mosika ekende kosala mosala nango na cité makambo ya inspection générale ya examen d'état etali techniquement etali mosala ya ba inspecteur ezali pona ba main experte donc toloba ba inspecteur nde bazali ba expert na yango depuis 1967 oyo examen d'état ezalaka institué tomonana nu makambu oyo te tozongi mokela enseignement pour la côté sabino ndenge na institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK na mokuse ba fongo déjà ba porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 Francis Kanza Lokoka. Coco, oui, Kota, porte ezapolele, yango elingi tout simplement kolobake, na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK na mokuse, pa fongoli ba porte na bango, po na ba inscription ya année académique 2023-2024, et pa yuapi, baza la mission semoko, ya conformé, ba technicien ya qualité, na sciences de santé, pe infirmière, oyo, bazo procédé, na ba section lokola, section technique, ya laboratoire, sciences infirmières, sage-femme, pédiatrie, informatique de gestion, santé publique, santé communautaire, pe technique biomédicale. Na ISTPK, bazala système ya LMD, oyo ba diplôme na bango eza reconnu na l'état. Na corps professionnel qualifié, oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko. Kotia tembete, bazana salle ya bibliothèque et kuba, salle ya informatique ya malonga, connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant, ba sala ba recherche na bango ndenge balingi, ba kisa lisusu centre hospitalier ya elengi, oyo ISTPK a sala yango uniquement pour na pratique ya ba étudiant. Bano bauti aussi sa classe to bengi sibino boya ko s'inscrire na université na biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate. Obaza vraiment na posa ya ko sala science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien zo le kana formation eza kitoko donc au sentir vraiment que étudiants vraiment au centre de formation na vraiment kitoko makasi. Mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba toujours na devise na bango savoir, technicité, développement.
Na oyo etali DV loterie ya 2023 esika ezase moko bokende déjà kowelisa kuna na ba extension nyonso ya Cyber Eric ya ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaila Kapeni. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye. Me nini boye okoyisa ngai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na ba province to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 esi efandi du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa esi efongwami yaka kotonte chance na yo ozwa occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo yaya pe mokonzi na masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba yeyo ADG Eric Mwamba patron ya bagence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambeza te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobimba mpona kotonte chance yo mpe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali baspécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité pe traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali baprofessionnel okanisi esili lupunudi na bagence Eric Travel prise en charge un peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve. On a compété de loterie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro A20 en diagonale la maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen dosali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la porte na commune ya Liberté doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta oza mobimba. Nazaki Nesoro Makasi a co-présenté Info Lingala ya lundi 2 octobre et pas Iwapi Gonting Azalaki na Sima Caméra édition Simba Maki na Nathalie Kaila Kapenda montage et Simba Kimaki Bongo et pas ya Christian Kengebeni Fabrice Lundo Mipe Francis Kanza Loko ka journal a peu pour la peuple zaka supervisé et pas hérité Mapine Mpe coordonné par Stéphanas Kande Bandeko Botika Malam au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote
po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomondaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi